na bino bisika nyonso bozomi pona kolanda Mag FM o ngai nazali nesengo makasi yako présentele bino yango. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke ba député ya Nord Kivu bayaki pona kozwa ba information na o etali ba électeur ya circonscription na bango elekaki ndenge nini bolanda. Masolo oyo boza komona awa na siège ya Commission électorale nationale indépendante et sangisi rapporteur adjoint ya institution oyo Paul Moindo na caucus ya ba député ya Nord Kivu. Bango baye pona kozwa ba information technique au sujet ya identification pe enrôlement ya ba électeur na province na bango. Kaka bazo solola elongo Paul Moindo o azali rapporteur ya Seni apeselaki ba député ya Nord Kivu ete Seni asi azwi ba disposition na ba kit na ye nyonso pe akoplacer yango na ba circonscription nyonso électorale ya province ya Nord Kivu pote population et s'identifier pe ko s'enrôler sans problème. Opération wana ekobanda du 16 février au 17 mars. Mutu moko abanga te pambate ba kit électoraux ezala déjà bien placé. Seni azobangelo côté parce que asi ablengelaki opération wana na bokebi nyonso. Président Denis Kadima o a mandaté rapporteur adjoint asile déjà kosala mosala elongo na bureau na ye. Kobangeza te enrôlement pe identification et koleka kitoko na province ya Nord Kivu. Carburant na ville province ya Kinshasa et Mati makasi kasi population bazali komilela ponengo bolanda reportage ya Papi Vangu. Likambu ya komata ya carburant na ville province ya Kinshasa ezongi lisusu population bazali komituna soki situation oyo bakosuka na yango wapi awako carburant ekomi komata kaka neti ascenseur. 1 litre ya carburant ezalaki na 2600 francs congolais kasi lelo ekomi na 3000 francs congolais oyo population bazali komituna eloko nini yango esali ke carburant emata pe ba chauffeur bakomi na pasi ya kozwa carburant yango boyoka bango moko ndenge balobaki. Na kuti carburant emati 1 litre ekomi 3000 francs. Na bimisi 12000 a chelingai 4 litres point 37. Alors tozo comprendre les eaux matate. Là ndenga chele carburant so na bimi na zela. Na mati ça peut transport na ngai. Place à 1000 francs et comme à 2000 pour carburant emati. Le carburant de Konanga, c'est un problème très grave. Tout ce qu'on a sous-souté. 1 litre de carburant, 3000 francs. Parce que pour travailler bien, il faut 4 litres, 12 000 francs par jour. Il y a un versement. En tout cas, tout ce qu'on a sous-souté, c'est vraiment la situation de carburant. Tozo kokali sous-souté vraiment tozo kokali sous-souté parce que biso pour le moment toko bula sous ndenge nini to banda ko mema mutu moko 2000 francs bien 1500 mboko yo to banda wapi to suka wapi carburant ezalaki na se lelo carburant emati toze bate wana carburant transport emati na ndenge nini pona carburant ou bien pona nini biso ba montar tozo kokate ba chauffeur ami tuka bazo kokate na tracasserie pe comme le kana carburant boye bazo déclarer ba client bazo déclarer tozo mona tete ko sande nini 1 litre lelo déjà 1 litre comme na 2700 na station 2700 ba o bazo tekela biso ba Kadhafi 3000 francs tozo ba tete ko sande nini. Situation oyo e matisi déjà transport surtout et pas ya bawewa bango ekomi kaka moins distance à mukie atie tarif o ya lingi raison ezali kaka que carburant et mati na yango wana to ko interpeller kaka ministre ya hydrocarbure azwa solution na lombangu pona situation oyo po bakinwa baboyi na bango konyo kwa mapona dossier oyo balingi batambola normal soki mutasalaki calcul na ya ba transport abima na ndenge ya kimia oleke babeta mitu obimaki na 5000 uzangi moyo ya kozonga ndaku po transport emati cause carburant boye kitoko te.
Salite tondi makasi na pont o ezali na première rue fulu eleki kuna moema et circuler bien ezate pipa vangu azongi pona reportage. Babute en plastique et komi kotia salite makasi awa na Kinshasa na ndenge ya kosakana te po partout okokende okozanga te kokutana na yango neti awa na première limité na se ya pont oyo bino moko botala ndenge babute etondi mai kutu ezomona na lisusu te donc awa soki kaka mvula ebeti mawa plein po mai ezanga kana nzela ya koleka okomona ekomi kokotela population ya pembeni na mapangu ti na kati ya bandaku. Bon, fulu vraiment ezala salite makasi place oyo. Bakutela kango ka bo salite biso bato ya bopeto. To ranger ka peluzu malembe. Bon, ba fulu pe moto longola kango to ko ne boka kango. Sumbule beti vraiment ezala salite makasi vimba. Bon, koto kuna pe mai vimba makasi. Koto boye mai po elekeza la mwa passe. Bon, on lo kota ba fulu asi. Après un mois akoya ba yo lo kota ba fulu. Te nyoso ta tikala. On se va le retaba milangi, ba mayana, ba le retaba tia ba kata ba saki, ba ko na bana. Mai tango mbule beti te to za bien. Tango mbule komi ko beta mai ezo déborder awa tikuna. Moya ko vendre zate, moya ko leke zate. Mai penze déborda kama kasi pona salite eleki makasi. Moi ele kakande na passe. Ele kakana passe. Sikoyo tongo ezo ele kana na passe. Yango ekomi ko déborder na se. Bakonzi en tout cas bo trouver solution na lombango na kokire rivière oyo pona ko éviter ba dégâts po système oyo bosenga na population ya kolongola milangi koteka 1 kilo na 100 francs et ko simba te po mbongo wana eza mukie soki boche ata 2000 francs bokomona ndenge milangi ko limwa po mutu nyonso ata meliji na ye akobomba mulangi po ayebi akoteka ngo boye tanenge che tanenge sali kitoko te. Population ya quartier Funa, plus précisément na avenue Forgeron, basali un mois mokoka, basali na lotili kité, c'est-à-dire courant bango bayebi yango te et sali un mois bolanda élément oyo. Limete oyo toyebaka kala yango te tozomona lelo kokamwa. Tozali na première rue précisément na quartier Funa na avenue Forgeron. Population bazali kolela po bamonaka lisusu courant te un mois mokoka. Baja ya SNEL bayaki batali bakenda ti lelo bazali kaka molili. Ba activité na bango ekomi kosalema na pasi surtout ba oyo batekaka ba vivre frais biloko epoli pe babwaki basali perte ya makasi. Et pourtant bafutaka ba facture na bango ndenge esengeli. Courant ezali moteur à développement. Courant na mai. Mais plus courant, sans courant, et l'eau moko osala mezate. Lelo mokile se fongwami, mokile tamboli, kumi musika, courant vraiment ezali loko moko indispensable na kati na vie na biso. Alors situation de sala biso pasi makasi. Mais bon, to se remettre na ba conditionnel, bon d'être ba fournisseur à biso courant, na kanti toza na moi ba pour parler, en tant qu'opérateur économique. Nasi na zoé contact na ba conditionnel baza ko recruter situation makasi parce que bakoti kabiso te un mois sans courant et ça a vraiment impact makasi na kati ya misala na biso mais basengaki na biso toza la patient baza ko bundela biso makasi de façon que bazongisa courant misala na biso zonga malamu mwinde ko zanga te mai ko zanga te masanga feza la pio réchauffer ça la pona batubalia dans tel client sur il faut mwinde pela climatiseur ça là tout ça alors causant courant est vraiment très difficile et ça quoi impacter même dans la recette tout ça là parce qu'il faut consommer mazout tout le temps et ça vraiment situation très difficile côté à tote à penza mikolo tote à mystique courant isate tout ça c'est 2 mois 1 mois courant isate tout souffrir ma casse ma sang peu tote à ma bien ma sang était à ma bien té bato ba so esute moto moyo komelaza te na comprendre te ba on peut ba oya esute ba okipe na bango te to so ba glace on peut to so ma cher bato pe ba oli esute en glace.
bakonzi ya SNEL oyo ezali manke a gagné po na bino po mwa oyo awa na Veni Forgeron bokozwa eloko te po courant ezopela te botinda bajan na bino baya kobongisa courant ezonga po population ba vivre na kimia. Ba bureau de bazali kosala tracasserie makasi na première rue na commune ya Limete. Bolanda élément ya Papi Vangu na commentaire ya Henriette Futila. Tracasserie ya ba bureau de epa ya ba chauffeur ekomi koleka ndelo. Chauffeur ya IST oyo autaki 8e kokoma na ye na première rue Limete mutuka échauffé moyen ya kokende lisusu ezali te aparke mutuka pembeni ya kei koluka mai azonga boye akuta ba bureau de balingi mutuka mbala moko o tokangi yo babandi kowelela vola na chauffeur banoko we wape lokola bazanga kate bazomeli bango soni ekangi bango batiki chauffeur akei basale loko c'est to père oyo awazala na motema mafara tikikar akezwa mai kuna retour na azibirode ai akangika adayo mukeza bongo techo we bala mo babando welela na bongo. En tout cas, likambu ya tracasserie oyo kosila mokolo nini pasi eza makasi na mboka mutu nyonso soki abimi na tongo ake koluka pona kosunga libota na ye kasi kotungisa baninga boye ezali malamu te po Kinshasa eza ya biso nyonso mutu akoki kolengisa muninga te boyoki. Na quartier Kinsaku na commune ya Matete eta ya route principale na bango ezali mabe makasi. Bolanda élément oyo. Population ya quartier Kinsaku na commune ya Matete bazali na pasi na we etali nzela na bango oyo bino moko motala ndenge nzela ekomi na eta ya mabe makasi nzela eza na eta ya mabe makasi awa peke tozali na ba periode ya mvula botala ndenge mai evandi na balabala poto ya kosakana te awa circulation ekoma nango pasi surtout na mituka pe na ba moto. Population bazali komituna soki ba autorité babosana bango tope bayebaka kaka quartier Kinsaku soki existaka po mama na kara oyo bazali kobeta bango ezosala bango pasi makasi boyoka communication. Neso tuza ba difficulté neso tuza maladi penza po to beleli makambo trop po manzelo ese baby bandakala. Pour tout d'abord quartier Kinshasa elle qui boité quartier Kinshasa elle quartier mo elle qui très propre mais les lots taninge commis l'état sundoli na bula kuto tana tata mo ketcha bien na makulu isati poso la tiketcha bien et baby nzele zala na ngoti donc to bula ka banda mateta tikisensu to ambiso nzela te chaque jour to somba kitasi 500 francs to zota solution mo côté boumé c'est vous nous imiter boumé c'est to le gata baba oh et roumeli elle était kala. Bourgmestre ya commune ya Matete kitaka na terrain otala ndenge population na yo bazali ko vivre ya kovanda na bureau boye ezali kitoko te et pourtant musala oyo ifale osala ezali nde ya kotambolaka na ba différents quartiers na yo oyeba nini ezali kosalema pe population bazali na besoin ya nini boye ezali kitoko te population balobi bakotindika yo ti okopela bango bazwa solution na o etali aveni oyo po boye kitoko te. Obela ozwaka na yo solution te malgré otamboli bisika ya ndenge na ndenge kasi nako conseiller yo okima mbangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna okozwa ba soin ya malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur
eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Barre de bus mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma nango banda coupe ekoma na insécurité na butu moye muta telema wana pona kozela bus ezalité Henriette Futila apesi biso ba détail. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bus en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe l'État congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambu ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment balula ka poto mais pour ni vraiment biso pe to sala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango poke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komola la wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komola la wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te. Gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penza ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susute moyo te matana petit peu va ezali susute comme bakuluna bango bazaka suivi na loko te bango kaka basali musala bango bakeke silesi ndenge ya Congo barre de bis o ezalaki ba transco foi bandotelema ba bis nyonso foi bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place o barre de bis ezate
mais place oyo ya barre de bis et kokoma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayi kozela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso tobanda kotelema wana po tozelaka bis na ndenge ya kimia. Awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngoloko la bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo ya boye ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te. Na commune ya Kimbontseke eta ya centre de santé ezali malamu te population bazali kolela pe docteur Asengi Lisungi basunga ye po améliorer eta ya hôpital na bango Polanda. Population ya quartier Mbwala, plus précisément na commune ya Kimbontseke, bazali na pasi na o etali ba hôpitaux pona ba soins ya santé na bango. Bomoni ndako ya muke oyo yango nde centre de santé oyo esungaka bango. Na kati ya ndako oyo maternité ezali wana, awa ezali hôpital général pona bango. Ba traitaka nyonso na kati. Tangu tokotaki bino moko botala ndenge ba chambre ba kabola yango na ba rideau ba mbetu kutu ya malonga ezali te. Tangu tokendaki na ngambu kote pharmacie botala oyo nde pharmacie na bango, alors que pharmacie esengaka ezala na ba norme mwa malili pona ko concevoir ba kisi ezala toujours neta ya malamu. E bongo oyo bozali komona mwa ciseau mwa nini nde ba matériel oyo ba médecin basalelaka. Kasi awa population bazali na pasi po modèle ya bambetu awa soko lali ato yaki maladi po bika. Okobika noki te po soki olali ozoyoka pasi na pasi. Population baleli makasi na bakonzi ya mboka basunga bango baya kobongisela bango hôpital to batongela bango hôpital ya malamu. Boka yemoko le docteur ndenge apeselaki na micro ya Mag FM. Ndenge na bana sala fa bat ndenge nzamba pesa mo possibilité donc na kanse oyo 4e année déjà na sobunda bunda. On va difficulté zo moi ebele vie une impossibilité n'était pas na moko awa. Moi ba biloke ebele vraiment ezangaka mais comme soutien ça te donc on va difficulté ça là. Pharmacie yanga soki na ke somba yango to bunda ko moke panto baka buto bien baka d'urgence ko kenara musika yango esengera wana fo moi pharmacie zala na kata santé. Bon difficulté biso ba konzbaya ka to pesa ka ba difficulté nyos mais to mona ka ta muto mo ka réaliser ba posa na biso to mona ka ngote vraiment ba ko ya to solé to lobby to pesa la déclaration ko lela na biso nyos mais ata mo ko moko to mona ke no soutien wana ya ezala ka te nanza nazolinga soutien yi côté traitement ba matériel ne muto za la pasi tozo zanga ba microscope ya bien vraiment ba microscope kala ka tozo buna comme ba technicien. Mais vraiment, il y a si que moi, au son, mais ça, pour ma poster, c'est impossible. Awa boyoki ndenge Dr. Lobi pe population bazali kolela bato mitema malamu ba ONG bokita awa na quartier Mbwala na commune ya Kimbontseke pona kosunga population po balobaka la santé n'a pas de prix. Soki bazui hôpital ya malamu ba soin ya malamu e kozala esengo makasi na population oyo po ya boye bazali konyokwama kitoko te. Ozali na besoin o enregistrer single to album na yo ki mambangu na studio liloba kuna o kosepela po musala ezali kosala makuna ya qualité supérieure. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio liloba ezali na qualité ya kosakana te e bongo bakita
ebongo bamikro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe rédactionnelle pe technique oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko. Ngai na bino tokutani mikolo ezali koya kaka ndenge na lobaka eloba nango Maître Billy Malouwa Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki tokomona na soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.